Mikolo, solingi o s'abonner, au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Message de l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur Jean-Paul Maeta, l'homme de la foi. Nous voulons la paix. Les artistes et comédiens, nous voulons la paix. Les artistes et comédiens, Tolingi Kimia. Toboyi polémique, Toboyi clivage, Tolingi Kimia. Bokomona, artiste et comédien. Tobi Tokobondela et Longona Mombuna Kolo, le pasteur Jean-Paul Mayata, dimanche au Kaka Lobby à partir à 14h. Tokokum Sakolo Sumasia Nazareth, Tokobondela et Longona ba comédien, Tolingi Kimia. Les artistes et comédiens, nous voulons la paix. Bomona ba maman Bomengo, ba Kokodian Zombo, ba Mangobo, ba Venangai, ba Mongita, président Masumu de Brende, ba Oxygène, ba papa Alain, ba artiste et ba lobby. Tolingi Kimia, Tolembi polémique, Tolembi bitumba, Tolingi Kimia. Avec l'évangéliste international, c'est dimanche, donc demain déjà, dans le centre évangélique de la foi en Christ, à partir à 14h. Serve César, tous en avenue Bombo 83-18, dans la commune Angili, dans le quartier 5. Et le monde a pasteur de la foi, Tokobondela. Artiste et comédien, Tolingi Kimia. Bolanda, comédien na bandeko Obalobaki, Tolingi Kimia. Artiste et comédien, Tolingi Kimia. Tolingi Kimia na msana biso, Kimia zala, tosa msala onzamba pesa biso baton. Kimia le kinyoso, bisou. Mbote na bino bandeko ba comédien. Oyo baza ba congolais na monde entier pa itozwa mi potoze belé. Message oyo na ekopesa. Ezali message ya ngai mokuti. Ezali message ya ba groupe. Bandeko nyonso bazoloba bazopesa message na bango. Mena ye en tant que maman. Koloba. Tokuta baya moseka, baya impala. Bavie maboke. Tokuti. Bavie kwedi baye mondial. O baye banaka lokola likambo mususu. Ba masumu de prende wana. Toye. Banzoi baye. Baye kokuta biso pe. Toyambi bango. Bango pe balingi biso. Ba groupe mususu pe ezaki libanda. Na lero wana ya la voix d'Isaïe. Ezalaki. Me boyoka ni ndenge wana bokoki kondima kututi. Nini kaka? Nini musale komi boye. Hein? Ko remplacer ngo boko remplacer biso nde yango yo. Nalanda mama Bomengo, nalanda mama Kingandi, kaka boye. Hein? To sengi Kimia. Kimia ankolo Yesu, alobi je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Kimia wane rene katina biso. Tozala nesengo, soki tokutani tozala nesengo. Nini kaka, nini bana, bakoko, bandeko, nini, eloko nini. Esika boyoka nezala kate Satan a profitaka. Pourquoi kotika la Satan place boye? Bible lobi na biso tozala na kimia na mutu nyonso. Nini, furmi nini, ngungi nini, nzinzi nini azo swa kabino na kati wana. Nana azo swa bino. To sengi kimia. Kimia ekamba biso nyonso. Kimia ekamba biso na kombo na Yesu. Kimia oya kimia penza tozo senga. Nzambe azala na biso abomba biso. Fini. Naza kosenga na ba artiste comédien nyonso, ba responsable ba district, ba responsable ba commune, ba leader ba groupe, ba artiste indépendant. Biso nyonso tokuta na dimanche oyo na 14h na église ya pasteur de la foi na Njili. Po culte moko ko salema pona ba artiste comédien. Dimanche oyo na 14h. Ba responsable nyonso ndenge na lobby ya ba district, ba responsable ya ba commune, ba responsable ya ba groupe. Biso nyonso dimanche oyo na 14h na église de la foi na Njili. Et pa ya ndeko na biso pe collègue na biso pasteur de la foi moto azangate. Biso nyonso tokutana pona losambo. La pesi milo botondi. Et coquille, non. Banakin, ba comédien, bino tout de partout,
bozo na kata Kisasa. Rendez-vous zaka moko dimanche oyo. Biso sa partie 14h. Nzamba lobby. Nzamba kutika bana été. Ba bino ndeko na bino. Baba Mongita. Eza kangai. Dimanche oyo. Tokute na bongo. Je passerai de la foi. Ainsi dit l'Éternel. Nzamba kini message. Pour na biso ba comédien. Ah, yo wangala. Musala kitoko. Conflit de côté par-ci par-là. Kola ningango te. Nzamba lobby. Tokute na bongo. Dimanche oyo. À partir de 14h. Chez Pasteur de la foi. Ba comédien. Ah. Tolinge kimia. Biso nyoso. Tokala. Kimia zakat na biso. Toka biyoko yokate. Tolo babiloba lo bate. Biso nde batei. Biso nde sengi. To sunga batuana. Na babongo na bango. Ba comédien. Ah! Bino. Merci Nere Boko la présent. Moi si Mobali. Kozangate. Baba Mongita. Et coquille. Non. Banakin. Ba comédien. Bino tout de partout. Bozo na kata Kisasa. Rendez-vous zaka moko. Dimanche oyo. Biso sa partie 14h. Nzamba lobby. Nzamba kutika bana été. Ba bino ndeko na bino. Baba Mongita. Eza kangai. Dimanche oyo. Tokute na bongo. Je passerai de la foi. Ainsi dit l'Éternel. Nzamba kini message. Pour na biso ba comédien. Ah, yo wangala. Musala kitoko. Conflit de côté par-ci par-là. Kola ningango te. Nzamba lobby. Tokute na bongo. Dimanche oyo. À partir de 14h. Chez Pasteur de la foi. Ba comédien. Ah. Tolinge kimia. Biso nyoso. Tokala. Kimia zakat na biso. Toka biyoko yokate. Tolo babiloba lo bate. Biso nde batei. Biso nde sengi. To sunga batuana. Na babongo na bango. Ba comédien. Ah! Bino. Merci Nere Boko la présent. Moi si Mobali. Kozangate. Baba Mongita. Chers artistes et comédiens, chers artistes et comédiens, avant tout, c'est la paix. D'abord, la paix. Avant tout, la paix. Vive la paix. Artistes et comédiens, la paix est au-dessus de tout. Sans la paix, nous n'allons pas bien faire notre travail. Vive la paix. Merci. La paix. Les artistes et comédiens, nous voulons, tout dingi kimia. Kimia. Oye tuzuluka. Ba comédien nyos. Oye pona kimia. Faites la paix, les gars. Faites la paix. La paix amène le progrès dans l'union qui fait la force. Faites la paix. Tout artiste et comédien, tout lomba dit talala. Tout dit jinga dit talala. Dit talala la paix kimia. Merci beaucoup. International, Koko Dianzombo, Kialunda Makoyo, Koko Zembla, Komonombala Ndiete Tebe. Bandiku, soki na lubaka di susute, lelo na yiku luba. Soki na yiku luba pona nini? Makambrile kimingi. Naza kusenga na ba artiste comédien nyonso. Na lubi malamu, ba artiste comédien nyonso. Kimia, tuza kuluka kimia. Kimia, tuza kuluka kimia. Nazana makambo mingi msusu ya kulubate. Ndengi na mambuka oyo tuvwandi, oyo banglophone balubaka na anglais. My hope is for peace and happiness for everyone. Donc yango wana na lubi, tuza kuluka kimia pona biso nyonso. Nasuki wana ngai Koko Dianzombo. Artiste et comédien Tolingi Kimia.
tolingi kimia na msana biso kimia ezala tosala msala oyo nzambe apesa biso baton kimia eleki nyonso biso baartiste comédien nyonso toluka kimia dimanche na 14h na église ya pasteur de la foi toluka kimia avec kimia nde tokolonga. Nous les artistes comédiens, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Vive la paix. Cultivons la paix, les artistes et comédiens, les artistes de la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix. Nakatia métier nabiso, tous en apostles et kimia. Nous voulons la paix. La paix c'est très important. Merci. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Merci. Artistes et comédiens, s'il vous plaît, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Bonjour Daddy de la foi, joyeux anniversaire. Nayoki message nayo yango nazo passé. Message oyo pona bandeko na biso ba comédienne ya mboka na biso Congo pona kolobake tolingi kimia. Merci. Bonjour la famille, bonjour. Comme on a dit, Maman Arquette Nikwiza, comédien, nous voulons la paix au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comédien, Tolingi Kimia, na Kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Comédien, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Jetumboyo Mameyenga El Soria. Pona artiste et comédien nyonso ya RDC. To senge na bino kaka kimia. Kimia de kinyonso. Pour tous les artistes et comédiens de la RDC, nous vous demandons que la paix, rien que la paix. Et dans la paix, on a l'amour. Merci. Ngai ndeko nabino, collègue nabino, Takinga, ancêtre Takinga à partir de Luanda. Merci. Bonsoir, je suis Maman Chantal en direct de Paris. J'ai suivi le message du pasteur de la foi concernant nos comédiens et j'envoie mon mot. Artistes, comédiens, nous voulons la paix. Franchement, nous voulons la paix. Tout ce qui se passe maintenant, vraiment, franchement, ça nous fait mal, ça nous brise le cœur. On vous demande juste que nous voulons la paix. Que Dieu vous bénisse. Maman Chantal. Frères comédiens, bonjour. Sœurs comédiennes, bonjour. Nous voulons la paix. La paix, la paix. Les artistes comédiens. Kimia eleki nyonso. Kimia, la paix et l'accent peu bolingo. Avant toute chose, la paix. Tenons-nous main dans la main. Ce qui la paix est alité. Makambo pe etambola bien te. Ce qui la paix est alité. Tout ça peut makambo bien. Chers artistes et comédiens, la paix, vive la paix. Merci. Comédiens, nous voulons la paix. Nous voulons la paix à tous nos artistes comédiens de la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Francilia Tila. Chers comédiens, nous voulons la paix, chers comédiens. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, chers comédiens. Bonjour la famille, bonjour. Comme on a dit, Maman Arquette Nikwiza, comédien, nous voulons la paix au nom de Jésus-Christ Nazareth.
comédien tolingi kimia na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous les comédiens et comédiennes. Nous voulons la paix. Les comédiens de la RDC, un mot pour vous. Nous voulons la paix. C'est tout ce que nous avons besoin. La paix, rien que la paix entre vous. Artistes, comédiens congolais, nous voulons la paix. All the comedians are just coming to say we want peace. That's the way God wants us to be. Comédiens, nous voulons la paix. Comédien tolingi kimia. Merci. Ngai mwana pasteur ya Jean-Paul Mayata, Silas Mabaya. Les comédiens, nous voulons la paix. Que Dieu vous bénisse. Comédien. Toloba mangala po toloba na Congo. Comédien. Tolingi kimia. Comédien. Tolingi kimia. Maman Tété. Moi à notre Père. Amen. Comédien tolingi kimia. Comédien tolingi kimia. Comédien tolingi kimia. Bonsoir, pasteur de la foi. Et je suis une Congolaise, une compatriote congolaise d'en face. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que j'aime les comédiens, j'aime tous les comédiens et je veux la paix. Je veux la paix entre comédiens. Donc, je suis maman Mimi, j'habite en France et je suis fan de Bellevue TV. Donc, c'est pour cela que j'envoie cette vidéo. Merci et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse pour votre message. Merci. Oui, de la part de la sœur Bibiche Lemba, nous voulons la paix les artistes. Nous voulons la paix les artistes. Peace. Que Dieu vous bénisse. Comédiens, nous voulons la paix. Maman Justine au Canada. Tout artiste comédien, tout lomba dit talala. Tout dit jinga dit talala. Dit talala la paix kimia. Merci beaucoup. Mbote nga komponanga Belle Mambumba à partir des États-Unis. Na kotika message oyo pona bande konanga pas comédien. Comédien, nous voulons la paix. Comédien, tolingi kimia. Comédien, nós queremos a paz. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amen. Tolingi, vraiment, kimia. Comédiens, nous voulons la paix. Maman Justine au Canada. Comédienne, tolingi kimia. Izangai Mama Élysée Vinda na Suisse na Genève. Merci Nzambe apam. Notre père, bana CFC, bana CODEF,
bana nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Asimbi Koda Kondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Ndenge prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la feu kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha, toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mona loboko na nzambe. Le 15 et le 16 juillet, à partir de 14h, nous avons avant, nous avons déjà pris la place dans le bout. Ça, c'est première entrée à Yanjili, au Tunika terrain à Bouddha. C'est pour l'opportunité d'avancer à gauche, au monde terrain Oyo. Et si à cause de la foi, vous avez la 8e édition. Le 15 et le 16 juillet, à partir de 14h, il y a qu'avant. To saisir opportunité oyo to kanga nzambe na temps pe na circonstance nzamba mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele elongo. À cause de la foi, mon monene sangisaka bato kondima miso primordial bato babongola nde mitema rendez-vous monene yakambala moko na mbula boya tosangana poto tombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola mungu moko. À cause de la foi pona simba kibilaka asine mona kili susu wana bota samwele na muso tanga makila ekatanda la foi c'est une femme inférente. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Artistes, comédiens congolais, nous voulons la paix. Comédien Tolingi Kimia. Comédien Tolingi Kimia. Comédien, nous voulons la paix. C'est la sœur Bénédicte. Bandeko nanga ba comédien, ba artiste, s'il vous plaît, nous avons besoin de la paix. Nous en avons besoin, il y a Kimia. Il y a Kimia. C'est votre sœur, maman Maya, maestro. Comédien, nous voulons la paix. Comédien, nous voulons la paix. Comédien, nous voulons la paix. Balaboni, Misato. Ceux qui na lobi boye, eza kolanda na maloba mosai na nzambe Jean-Paul Mayata. Naza na même avis que naye. Tolingi kimia. Ba comédien, tolingi kimia. Ba comédien, tolingi kimia. Tolinga na solo. Ezangai wabino ndeko Henri Kasongo depuis les États-Unis. Nzambe apambola bino. Bye. Bonjour, bana nzambe. Ezanga ndeko na bino Violette Kowa. Toye kosenga kimia kati na ba comédien nyonso ya Congo. Tika ete kimia na nzambe ezala kati na bino toza na besoin ya kimia. Nzambe apambola bino nyonso.
tous. Je vis en Europe. Mes parents sont congolais. Je voulais vous passer cette vidéo à tous les acteurs, à toutes les actrices congolais que nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Tolingi kimia. Tala na bana ba komotinde bino ba vidéo. C'est pas bien les Congolais. Nous voulons la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix. Kimie wumela na bino. Ezalaka nini bino bana mboka moko kaka kobunda na batika imako so ezalaka nini. Ezalaka nini, nous voulons la paix. Paix renie kati na bino bozala na kimia. Bosala musala na kimia. Muninga pambola mibeta maboko tourno pe koya. C'est pas bien. Ezo sala soni na bana tala bana ba sa vidéo. Ngaku tute munalanda ki mission pasteur de la foi mwana mutalanda ki. E mbala moka décider patinda vidéo pour la nini soni na bana boyo kata soni ya bana. Nous voulons la paix. Merci pasteur de la foi. Comédiens, comédiennes, nous voulons la paix. Nous comme la posa kimia. Voilà. Pour De la Foi TV, de la part de pasteur Abraham David depuis Montréal, Québec, Canada, à tous les artistes, parce que vous êtes les éducateurs de la masse, au travers de vos scénarios tant appréciés, nous voulons la paix, parce que nous croyons à celui qui est le prince de paix et que cette paix-là soit dans nos cœurs. Nasengi Kimia, un artiste nyonso, quelles que soient les tendances, parce que Bozaba éducateur Yamas, Bozali Bati, Uyubuti Akabato, Kaseta Nzela Koseka, Tosengi Kimia. Na kombo na Yesu Christo, pasteur Abraham David, depuis Montréal, Québec, Canada, atawomoni mwa santé zotungisa, kasi nkulu azobatela pe tozana fardo, pona mboka pe pona ba Congolais nyonso, epai yo nyonso bazwa. Shalom, shalom, ingeta. Amen. Bye. Bonsoir à tous. Bonjour, peuple de Dieu, bonsoir. Je vous salue par l'amour de Dieu. Je lance ces messages à tous les artistes et comédiens. Et j'ai dit comédiens, cherchons la paix. Comédiens, cherchons la paix. Comédiens, aimons-nous vivants. Bye. Bonjour, nous voulons la paix, nous les fans. Belinda Ngouba, moi, notre père. Okay. Les comédiens, nous voulons la paix. C'est la sœur Nana Kizinga. Shalom, shalom. Les comédiens et comédiennes, nous voulons la paix. De la part de Maman Nasha, London. We want peace. Peace, peace in the name of Jesus. We want peace. Thank you. Salut la famille, comédien, comédienne. Yamboka nangai, RDC. Tosengi kimia entre bino pona lokumu yamboka na biso. Ezangai ser na bino danser. Merci. Chers comédiens, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Chers comédiens, tolingi kimia, tolingi kimia, tolingi kimia kati na bino. Nga fanatique na bino, nanu et quoi. Je vous aime. Mbote na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Na ekoloba kaka na bandeko na biso ba comédien. Toza na posa ya kimia. Kimia eleki nyonso. Toza na posa ya kimia. Ba théâtre na bino ndenge bosalaka tozwaka un plus na kati. Na ba conseil tozwaka.
tolandaka bino toza na posa ya kimia kimia eleki nyonso comédien nous voulons la paix. Nasali message oyo mpona baartiste na biso comédien et comédienne naza ndeko na bino congolaise oyo navandi na mboka ya France. Vraiment toza na posa ya kimia na bandeko na biso baartiste boluka vraiment kimia entre bino soki bino ezosala bino pasi te biso ezosala biso pasi makasi ya komona nyonso ezoleka entre bino. Vraiment boluka kimia mokili ekomi mabe toluka kimia toluka kimia toluka kimia toza na kondimaka contre ya lobby ekopesa kimia na baartiste comédien et comédienne toza na kondima tokotyango na baprière kimia fo ekota. Merci, c'est votre sœur. Merci beaucoup. Je vous en supplie vraiment par l'amour de Dieu. Toluka kimia. Merci. Les artistes congolais, nous voulons la paix. Bosa la paix, tolingi kimia na bino nyonso. Ezanga mama Brigitte na bino, les sapabino pour théâtre na sapabino depuis Paris. Nous voulons la paix, les comédiens. Merci. Je suis Madame Magali Bikoumou du Congo-Brazzaville, artiste comédien. Vous êtes des éducateurs de masse. Nous voulons la paix, l'amour, l'harmonie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comédien, nous voulons la paix, Maman Justine au Canada. Comédien, nous voulons la paix. Tolingi kimia na milieu théâtre. Mite mezoki, mite mesali pasi. Il est 23h. Nazoka message à pasteur de la foi. Tosengi kimia, tolembi, tosengi kimia. Nzamba sunga. Bande ko na ba comédien, ce que toyeli liboso na bino pona ko yebisa bino. Biso to se retrouvaka tant to landaka bino. Te ko senga bino pardon bolingana. Bolingo eleki nyonso. Mutu asangi bolingo akomona nzambe te. Botika ba distraction. Bosala misala bolingana, bosala bana papa moko mama moko. Totika yoka yoka. Bolingana bosala musala. To se retrouvaka po to landaka bino. Merci. Nzamba za na bino. Bosala na paix. Paix, il y a un monde de bengi bolingo. Merci. Mbote na bandeko na biso ba comédien na ba comédienne. En tout cas, na kombo na Yesu Masia, nous voulons la paix. Please, 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 nous voulons la paix au nom de Jésus-Christ. Comédien na comédienne, tolingi kimia na kombo na Yesu Masia. De la part de mère de jumeaux à partir de l'Afrique du Sud. Nzamba bate la bino. Bonjour, pasteur de la foi. C'est Olive du Canada. Nous voulons la paix pour les comédiens au Congo. Que Dieu vous bénisse. Bana notre père bana CFC bana Codef bana Nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Asimiko da Kondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Ndenge prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kuna te et komi awa na terrain oya Bouddha
awa na buda première entrée na njili okotika opusani moke omona na gauche wana terrain buda bisika à cause de la feu kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi awa ekobongwana maternité pona bato bazoluka mabota ekobongwana ambassade pona bato bazoluka visa ekobongwana solution pona bato bana ba problème yaka boya na bengi bino to ya ebele awa terrain oyo ya buda tokobondela longo na mumbu na kolo pe tokomona loboko na nzambe le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngai liboso sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain buda c'est pour tunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo esika wapi à cause de la foi kozala la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo tokanga nzambe na temps pe na circonstance nzamba mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka tobondela elongo tombola nkolo yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola mundu moko akostila sakapona simbaki bilaka asine monaki lisusu wana bota samuele nanga mosakotanga makila ekatanda c'est une femme inférente. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Message de l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Nous voulons la paix. Les artistes et comédiens, nous voulons la paix. Les artistes et comédiens, Tolingi Kimia. Toboyi polémique, Toboyi clivage, Tolingi Kimia. Bokomona, artiste et comédien. Tobi Tokobondela et Longona Mombuna Kolo, le pasteur Jean-Paul Mayata, dimanche au Kaka Lobby à partir à 14h. Tokokum Sakolo Sumasia Nazareth, Tokobondela et Longona ba comédien, Tolingi Kimia. Les artistes et comédiens, nous voulons la paix. Bomona ba maman Bomengo, ba Kokodian Zombo, ba Mangobo, ba Venangai, ba Mongita, président Masumu de Brende, ba Oxygène, ba papa Alain, ba artiste et ba lobby. Tolingi Kimia, Tolembi polémique, Tolembi bitumba, Tolingi Kimia, avec l'évangéliste international, c'est dimanche, donc demain déjà, dans le centre évangélique de la foi en Christ, à partir à 14h. Serve César, tous en avenue Bombo 83-18, na commune Angili, na quartier 5. Et le monde a pasteur de la foi, Tokobondela. Artiste et comédien, Tolingi Kimia, Bolanda, ba comédien na bandeko Obalobaki, Tolingi Kimia. Artiste et comédien, Tolingi Kimia. Tolingi Kimia na msana biso, Kimia zala, tosa msala onzamba pesa mso baton. Kimia le kinyoso, bisous. Mbote na bino bandeko ba comédien. Oyo baza ba congolais na monde entier pa etozwa mi potoze belé. Message oyo na ekopesa. Ezali message ya ngai mokote. Ezali message ya ba groupe. Bandeko nyonso bazoloba bazopesa message na bango. Mena ya en tant que maman. Koloba. Tokuta baya moseka, baya impala. Bavie maboke. Tokuti. Bavie kwedi ba ebale mondial. O ba yeba na karokola likambo mususu. Ba masumu de prende wana. Toye. Banzoi ba ye. Ba eko kuta biso pe.
to yambi bango bango pe balingi biso ba groupe mususu pe ezaki libanda na lero wana ya la voix d'Isaïe ezalaki me boyokani ya ndenge wana bokoki kondima kututi nini kaka nini musale komi boye hein ko remplacer ngo ko remplacer biso nde yango yo nalanda mama bomengo nalanda mama kingandi kaka boye hein to sengi kimia ankolo Yesu alobi je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Kimia wane rene katina biso. Tozala ne sengo, soki to kutani tozala ne sengo. Nini kaka, nini bana, bakoko, bandeko, nini, eloko nini. E sika boyoka nezala kate Satan a profitaka. Pourquoi kotika la Satan place boy? Bible lobi na biso tozala na kimia la mutu nyonso. Nini, furumi nini. Ngungi nini nzinzi nini azo swa kabino na kati wanga. Nana azo swa bino. To sengi kimia. Kimia ekamba biso nyonso. Kimia ekamba biso na kombo na Yesu. Kimia oya kimia penza tozo senga. Nzambe azala na biso abomba biso. Chers artistes et comédiens, chers artistes et comédiens, avant tout, c'est la paix. D'abord, la paix. Avant tout, la paix. Vive la paix. Artistes et comédiens, la paix est au-dessus de tout. Sans la paix, nous n'allons pas bien faire notre travail. Vive la paix. Merci. 3, 1, 0, action. La paix. Les artistes et comédiens, nous voulons tout dingi kimia. Kimia. Oye tuzuluka. Ba comédien nyos. Oye pona kimia. C'est fini. Naza kosenga na ba artiste comédien nyonso, ba responsable ba district, ba responsable ba commune, ba leader ya ba groupe, ba artiste indépendant. Biso nyonso tokuta na dimanche oyo na 14h na église ya pasteur de la foi na Njili. Po culte moko ko salema pona ba artiste comédien. Dimanche oyo na 14h. Ba responsable nyonso ndenge na lobby ya ba district, ba responsable ya ba commune, ba responsable ya ba groupe. Biso nyonso dimanche oyo na 14h na église de la foi na Njili. Et pas ya ndeko na biso pe collègue na biso pasteur de la foi moto azangate. Biso nyonso tokutana pona losambo. Na pesi mino botondi. Ekoki, non. Banakin, ba comédien, bino tout de partout, bozo na kata Kisasa. Rendez-vous à Moko, dimanche all, biso sa partie à 14h. Nzamba lobby. Nzamba kutika bana été. Ba bino, ndeko na bino. Baba mongita. Eza kangai. Dimanche oyo, tokuta na bongo, je passerai de la foi. Ainsi dit l'Éternel, nous avons un message pour la bise de comédien. Ah, yo wangala, moussala kitoko, conflit de côté par-ci par-là, et kola ningangote, nous avons un lobby, tokuta na bongo, dimanche oyo, à partir de 14h, chez pasteur de la foi, ba comédien. Ah, tolinge kimia, biso nyoso, tokana, kimia zakat na biso, toka biyoko yokate, tolo babiloba lo bate, biso nde batei, biso nde sengi, to sunga batuana na babongo na bango. Ba comédien, ah, bino, merci nyere boko sala présent. Moi si mobali, kozanga te. Baba mongita. Ekoki, non. Banakin, ba comédien, bino tout de partout, bozo na kata Kisasa. Rendez-vous à Moko, dimanche all,
biso sa partie à 14h. Nzamba lobby. Nzamba kutika bana été. Pa bino, ndeko na bino. Baba Mongita. Ezaka ngai. Dimanche oyo, tokute na bongo, je pasteur de la foi. Ainsi dit l'Éternel, nous avons un message pour la bise de comédien. Ah, yo wangala, musala kitoko, conflit de côté par-ci par-là, kola ningangote, nous avons un lobby, tokute na bongo, dimanche oyo, à partir de 14h, chez pasteur de la foi, ba comédien. Ah, tolinge kimia, biso nyoso. Tokana kimi zakat na biso toka biyoko yokate tolo babiloba lobate biso nde batei biso nde sengi to sunga batuana na babongo na bango ba comédien. Ah bino merci nyere boko sala présent moi si mobali kozanga te Baba Mongita. Faites la paix les gars. Faites la paix. La paix amène le progrès dans l'union qui fait la force. Faites la paix. Tout artiste et comédien, tout lomba dit talala. Tout dit jinga dit talala. Dit talala la paix kimia. Merci beaucoup. International, Koko Dianzombo, Kialunda Makoyo, Koko Zembla, Komonombala Ndiete Tebe. Bandiku, soki na lubaka di suzute, lelo na yiku luba. Soki na yiku luba pona nini? Makambu ile kiming. Naza kusenga na ba artiste comédien nyonso. Na lubi malamu, ba artiste comédien nyonso. Kimia, tuza kuluka kimia. Kimia, tuza kuluka kimia. Naza na makambo mingi msusu ya kuluba te. Ndengi na mambuka oyo tuvwandi, oyo banglophone balubaka na anglais. My hope is for peace and happiness for everyone. Donc, yango wana na lobi, tuza kuluka kimia pona biso nyonso. Nasuki wana, ngai Koko Dianzo. Artiste et comédien, tolingi kimia. Tolingi kimia na msana biso, kimia zala, tosa msala onzamba pesa biso baton. Kimia le kinyoso, bisous. Bisous. Artiste et comédien nyonso, toluka kimia. Dimanche na 14h na église ya pasteur de la foi. Toluka kimia, toluka kimia. Avec kimia, nde tokolonga. Nous, les artistes comédiens, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Vive la paix. Cultivons la paix, les artistes et comédiens, les artistes de la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix. Nakatia métier nabiso, tous en apposé à Kimia. Nous voulons la paix. La paix, c'est très important. Merci. Bonsoir, bonsoir. Je suis Maman Chantal en direct de Paris. J'ai suivi le message du pasteur de la foi concernant nos comédiens. Et j'envoie mon mot. Artistes, comédiens, nous voulons la paix. Franchement, nous voulons la paix. Tout ce qui se passe maintenant, vraiment, franchement, ça nous fait mal, ça nous brise le cœur. On vous demande juste que nous voulons la paix. Que Dieu vous bénisse. Maman Chantal. Frères comédiens, bonjour. Sœurs comédiennes, bonjour. Nous voulons la paix. La paix, la paix. Les artistes comédiens. Kimia eleki nyonso. Kimia, la paix et la paix bolingo. Avant toute chose, la paix. Tenons-nous main dans la main. Ce qui la paix est alité. Makambo pe etambola bien te. Ce qui la paix est alité. Tout ça peut makambo bien. Chers artistes et comédiens, la paix, vive la paix. Merci. Comédiens, nous voulons la paix.
Nous voulons la paix à tous nos artistes comédiens de la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Princelia Timba. Chers comédiens, nous voulons la paix, chers comédiens. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, chers comédiens. Bonjour la famille, bonjour. Comme on a dit, maman Arquette Nikwiza, comédien, nous voulons la paix au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comédien, Tolingi Kimia, na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous les comédiens et comédiennes. Nous voulons la paix. Les comédiens de la RDC, un mot pour vous. Nous voulons la paix. C'est tout ce que nous avons besoin. La paix, rien que la paix entre vous. Artistes, comédiens congolais, nous voulons la paix. All the comedians are just coming to say, we want peace. That's the way God wants us to be. Comédiens, nous voulons la paix. Comédien Tolingi Kimia, merci. Moi, la pasteur, il y a Jean-Paul Mayata, Silas Mabaya. Les comédiens, nous voulons la paix. Que Dieu vous bénisse. Comédien. Toloba mangala po toloba na Congo. Comédien. Tolingi Kimia. Comédien. Tolingi Kimia. Maman Tété. Moi à notre Père. Amen. Comédien Tolingi Kimia. Comédien Tolingi Kimia. Comédien Tolingi Kimia. Bonsoir, pasteur de la foi. Et je suis une Congolaise, une compatriote congolaise d'en face. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que j'aime les comédiens, j'aime tous les comédiens et je veux la paix. Je veux la paix entre comédiens. Donc, je suis maman Mimi, j'habite en France et je suis fan de Bellevue TV. Donc, c'est pour cela que j'envoie cette vidéo. Merci et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse pour votre message. Merci. Oui, de la part de la sœur Bibiche Lemba, nous voulons la paix les artistes. Nous voulons la paix les artistes. Peace. Que Dieu vous bénisse. Comédiens, nous voulons la paix. Maman Justine au Canada. Tout artiste comédien, tout lomba dit talala. Tout dit jinga dit talala. Dit talala la paix kimia. Merci beaucoup. Mbote nga komponanga Belle Mambumba à partir des États-Unis. Na ekotika message oyo pona bande konanga pas comédien. Comédien, nous voulons la paix. Comédien, Tolingi Kimia. Comédien, nós queremos a paz. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amen. Tolingi, vraiment, Kimia. Comédien, nous voulons la paix. Maman Justine au Canada. Comédienne, Tolingi Kimia. Izangai Mama Élysée Vinda. Na Suisse, na Genève. Merci Nzambe Apam.
bana notre père bana CFC bana CODEF bana nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Simbi Koda Kondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Ndenge est prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kuna te et komi awa na terrain oya Bouddha awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pona bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pona bato bazoluka visa, ekobongwana solution pona bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mona loboko na nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour opportunité ou avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga nzambe na temps pe na circonstance nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo tombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola moko akostila sakapona simbaki bilaka akostila sine monaki lisusu wana bota Samuele nana mosakotanga makila ekatanda c'est une femme inférente. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres.